petit sœur na ngami d'abord na c'est pas est-ce que ça problème ya ngami d'abord mi ngambura mokilo aboma nani mi balo tu bazaki na ye mutabala ki comme ça que na niveau na zate mariage munene zalaki pe na Didi Kinwani kaka na mariage munene te ba comme na civité ba te le PTT mai ki mikaji na kosi ate le PTT ami de muto honorer ka vite ka mérite muto le le PTT na mosapio ka pa le PTT na je ça na poule na salon Congo aneza suka na oka kanga lupangu Bane Sengo, Amida Ane Sengo, na vie, c'est la première fois à le pété. C'est la première fois na vie Amida le Moussapio. Dans le Rababagi Nanga. Au côté Sapio Nanga catholique. C'est la première fois Moussapio Amida au côté le pété. Azane Sengote. Vitel Kamere les pacificateurs Akunda Mama Nanga. Tant Mama Koufa a tenu l'enveloppe, il y a $2500. Et Mama Nanga Koufa. Nga maman nanga kufa na lo bango vérité bibi secret ki nanga uta Paris aya papa Chira Landangai aboya badanseuse na ye ba même kota la bibi camarade bazaki na bango akufeli mama na lo ba vérité badanseuse mutu bafunda tulinga to ya président boy na sepa na ngote na ke bolingo ezate ngadi na zabo kisinjo na nga pire petit sœur papa Chérité oui n'est pas la awa pena on a pire petit sœur ya Kofi Olomide. Voilà, un grand merci à tous les internautes, à tous les abonnés de www.cleboa.com. Merci Nabino Nyoso Bozakebele, Kolanda la chaîne Nabuso. Nous sommes toujours là derrière les actualités, derrière les informations, parce que Tolinga toujours ça nos plaisirs, moi il y a toujours d'informations et belé les canaux Nabuso. Alors tout ça on a toujours derrière les invités parce que si on a besoin de tous aura des informations. Oh yo, mais la bino libanda mboka parce que Bozalara awana kinité mais également na bato pe bana Kinshasa on peut balandara biso de gros coucou à vous. Je ne commencerai cette émission sans dire un grand merci na bato nyonso bolanda biso na baboyo na biso nyonso na ba kolo chaîne oyo de la nation tonton Banda Pichu Mangaya et puis derrière la caméra Marcus Ngangeli ozo assurer image il y a émission ya lelo na kati ya www.cleboa. C'est vrai que oui que l'actualité en tout cas na net ça belé. Alors awa toza quelque part na ko luka invité na ngai na zabongo invité na ngai zabongo Kisinjora Vienjora donc na ende to dérouler mission to koloba makambo belé pona kota ki na page ne moko Facebook na kuti bi koma kuna en tout cas na bagi na otika makambo boité na ko tika ngote poko sie mission a sie miseli makambo njeka likambo eza yango toye ko luka e na ba actualité musu belé oyo boko comprendre yango tout au long de cette émission Vienjora tozo zelayo oya voilà invité na yo bonjour Vienjora. Bonjour Aruna vrai chéri. Oui netka en France nazanya na ki mona Kinshasa. Vraiment elle est belle azaka kitoko elle so bon mona ka na musika na ngaro propre so lipekezate so la bien non pour faire musoati moi single mais moi so lipeka kitoko te quoi bon intimité yo poko za so lipeka na ndimité taka yo vraiment vraiment voilà obita na bi yo vraiment ndeni vina soko firomde je la biso Viazo sila tazo nunate azo rajeunir kaka surtout comme nuna ko fazo nunate na so ko ni 32 ans ko fo ni 32 ans na so concert na Katanga il y a le 14 février vraiment bravo batutu babete le 14 février via bini première via ezo sila de mo da sa zo betaka so beti boy tout et so be vieux danser vieux une jeune garçon. Ça va, hein? Non, ça va, mais tout le monde a vu Kala. Nous espérons que tout le monde est Kaka. Voilà, tu es quelque part, tu es Luka Vienjora Ndeni santé, Ndeni orchestre, aux Ndeni. Ah, Aruna, merci vraiment, tu as santé. Santé, ça va.
orchestre nde akuna musique congolaise à passe na habité quoi fatia ye abongisa biso ministère ya culture et art batalaka vie na biso ya ba artiste vraiment biso ba artiste nyonso tozo souffrir ministre azaki liboso wana aza soute batia ministre sika o ayebi pasi ya ba artiste o pena fanda na biso neti ngalo nganga zakari ba baso po nga ba ko tia ngo aza na biso po toto zana ba salte producteur à la raté manager azate ya biso ba toto sa ya 100 kisiboy et c'est un producteur à bien manager à bien basé na za ba wana okeyo ka bango bazana ba talent mais muto ko soutenir biso azate tozo bundala kaka orchestre ba okenda orchestre tout etonda ok ba maison mère etonda ba BCBG etonda ba okende wapi ba okende wapi donc vraiment 2018 vraiment 0 sur 10 premier année 2019 bandi makamwe bandi donc vraiment c'est bon nzembo na sala l'idée taba on makia di kave ezobima nanzembo bato ba yoka sikoyo nanzembo nazo sala lisusu po to kina soko lembate soko na simba kite osali kaka tozaka ba artiste musicien nanzembo to sala ya salsa ya boss PDG Alita Chamala na sala nzembo kitoko wana vie na wana papa mo boss Texas Katadi yo yebi nzembo déjà c'est bon na nzembo tusiko to keyoka auto c'est la Gisèle Tati mère double monter ma prince Giclo winner na Angleterre tout temps yango so e pesa ndeni pour aruna na ebisio musique on l'espace mais qui se joue musique on l'espace depuis peu au banda au kota na monde ngo ya musique nga mona ka banze muneza la na Facebook to bité bat musu ba ko musicien Facebook peut nzembo ngolo che na page to mona ngoni na YouTube to mona ngoni na chaîne mo to mona ka to mona ka extrêmement salwe suka ngo pe to mona ngo pe exclusivité o tuni nga question bien ba fan nga pe ba tuni nga ngo bongo trop aruna foti nga ite bato to yembela album c'est mon tour ba yembelo nzembo mo clip ti lo pesa raté ya nga na c'est le clip ba centre no to yembela ba jibe kumaluta azola nanga nzembo bana sama 2012 feto sa clip akitoko kaka lelo lobi tilelo tozana bato beto yemela ba Mamadou Arisho ko yemba na ba vina ba ngote ba iba bosela ba nzembo asio la ka ngana ko sa mutu surprise te net Alita Chamala la sala surprise premier mutu na sala surprise Alita Chamala parce que na yoki ba yembi via Alita Chamala ba yembi bien mais ba comité pour nga ba comité ne ngana ko koma na nzembo na sala salsa na tele aja papati aja bossiti faut te la temps zo mutu faut ta ajina e ko sele musique mo lo ko ba UPA te lo ko ba rapper te donc non c'est papa musique pena ya poids wana za vie na yebiye non c'est eloka bien arrondiment aroboya te bato tu na zo soto yokana bandima ba pesa be bambonga ba studio tokota et comment on sait bango clip problème et comment ata promotion problème na tika nga bato pesa nga foti te eza foti ya bato oyo to salela banzembo ya na mbona nga na zoka ya pasi ndenge ya nga display en couleur Robi Vwemba mobala l'équipe basi na kitoko un bel homme akabeli nga mo $50 na ngai nakende nakese lo promotion ngam na bana naza parent na ba koko na ndako donc yango moni banze mango eleka na ka ninga foti na ngai te soko tozi bato ya bien le quoi Mireille Matingo la plus belle femme du monde ya pese nga mbona c'est les clips na zui contre-temps to sala clip azalaki awa na biso ingénieur wana alukeli nga mama na problème réalisateur wana ba ce qui virus c'est kota ki na ba partie muso ba clip ne mo le quoi libabe non wa te ba décourager te a décourager te na sika ki c'est ma copine nazo bongisa ngo ba partie muso beto sala ki ce qui eloko ngazara virus ele ba partie muso mais première été tozo bongisa ngo ba partie belezali tozo bongisa ngo c'est bon et ça faut tu n'as été dans le bac grande car président na biso Fatia zaki na Angola ba na Angola to sito bongisi to sona ki to bongisi ngaki sinzo na sona na bangolais mais président Fatia au na Angola masolo pepele babi padoka construction baza ko tonga banda ku na Angola wana bureau ça na Birmingham wana bazo teka bandaku baza ko tonga bandaku ya sika kana villa Luanda bureau eza na Birmingham na Angleterre soko bengi 0044 744 80 74 860 batekelo terre batongelo ndako ya kitoko padoka Quastran donc construction en français quoi donc bazam bajen moko baza batangi na Angleterre musama pa bazo sala pena yango wana Angola bon dia botarde bon noite to sito bongisa to yokana to aka bato
école moko to bala ni pétro quoi tera qui sera abotana bangol nangolais. Mais au lieu là, bon, quand même, moi, voilà qui s'injora tous les canets pour un orchestre. Nous savons que Batso va aimer nous faire un zembo pour bimisser un peu un bongo pour ça la paix motiver nous danser nous clip à cano et ça bientôt nous bateau à cause d'un bon c'est le clip moya hein pour bien clip on des arroz zangatina. Donc voilà, nous espérons que batongo ba au solo là mais qui s'injora zelanan ngai naza amelo na Facebook na ima page na tala makambo nyonso to sona ekutungana na Facebook to sona ki to mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que j'aura ça c'est le mariage du siècle mariage de l'année mariage historique voilà nabino historique exact na ville Kinshasa 4 jours mariage ça les 4 jours qu'est-ce que j'aura to komona oyo ko siemisa to comprendre hein kosiemisa po ngana kuto sona na Facebook kosiemisa oyo siemisa ki libala wana c'était à quoi parce que toyebi ki mère nabiso maman nabiso ami d'achature caméré waza désormais la femme légitime ceux qui a coucou ba tu so boyebi déjà que comment un poissa po ye oyo ava ye oyo ya Vital Caméré azali dirkab ya chef de l'état nabiso Félix Tshilombo Antoine sikoyo ba commentaire wana za kocha uza ko siemisa ko kumisa libala ngo je dis misa wapi nazo siemisa wapi ami dazano petite sœur na ya barumbu na sona bata awa balabala petite sœur na yo mais man aza grande sœur et pas maniquette maniqué belle sœur nanga pe lobi na benga ki na tale miso sali de John oza mama bana paro batela bana na biso maniqué oh maniqué ami daleke na yo amida mwana mukie manike boma moto mama na kutuko kota te il faut ça pour amida amida petite sœur na yo to sona manike abi ne age amida te soleil na ngai pas je goûte na ko 50 comment est-ce qu'il y ako koma na 50 manike batela banana yo ba vie privée ba tu kokota te et kokota ko kumika tu kokota ku tu ko beta ba masolo mususu te et puis autant ba kombo belle sœur nanga autant ba koma ba tuté ngana autant ba kombo l'esprit est bien mais yo ngo zolo ba lobi sali mabe batela banana yo ko sa no be su be mission antenne mi ke to kuta no lobi jeudi to ko solo là na lo ba boye ami da no petite sœur nanga Vital Caméré le pacificateur akunda mama nanga tant mama kufa atinela enveloppe ya $2500 mama nanga kufa ngai mama nanga kufa na lo bango vérité bibi secret ki nanga uta Paris aya papa Chira Olanda ngai aboya ba danseuse na ye ba memi kota la bibi camarade bazaki na bango akufeli mama na lo ba vérité ba danseuse mutu ba funda to ngai to ya président boy na sepe na ngote na ke bolingo ezate na moni ke bolingo ezaki na ngosute loka to longwa to kabwana sona BCBG to kabwana biso esila nango po mama botinga kufi babwana na bango koya to kabwana me to sa maso musique na mama tanga to kabola passe na bato yo baza kolela ngandi na zabo kisinjo na nga pile petit sœur papa chérité ndepana oui n'est pas la awa pena on a pile petit sœur ya Kofi Olomide pour Kofi Olomide ateli kambozali ngala longwe pa Kofi na pas fali et na longwe pas fali et na longwe et pas na BCBG na pas fali poupa ya na chrétien Kofi fort nazaki na BCBG na finga afina mo pa on a chrétien ke makasi même ko maman nga kufa na komela Kofi ma mère est morte tema ebi maman message a komela ka pour lelo ba téléphone depuis 2012 Kofi komela nga message mulai abosana tout eleka vela nga rambo atala te oza petit nanga wazaki maman na biso to oza na maman aw mais na komela papa chéri message a répondant nga te malgré la longue pas na ni la kongo papa fali yeza mama muziki osoko pa mama kufi na komela message a répondant nga atinda mbongo na kunda mama nanga atinda nga $2500 petit sœur nanga mida ba na c'est pas est-ce que ça problème ya nga mida be mingambura mokilio aboma nani mi balotu bazaki na mutabala ki akomisa na niveau na zate mariage munene zalaki pe na Didi Kinwani kaka na mariage munene te bakoma na civité bata le PTT Mike Mikaji na kosi ata le PTT ami de muto honorer ka Vital Caméré mutala ti le pété na mosapi o kapalo pété na mosapi ça na poule na salon Congo aneza suka na oka kanga lupangu
temaka patron boss ezaka ndengwana yaloko anniversaire ya vienjora na anniversaire ya mwana ya premier ministre et au moins anniversaire mwana premier ministre on est sur fête ndenge nini eza noka un anniversaire eza noka kanga lupango amida pa seconde a Bali eza problème nini est-ce que ça histoire lelo ba mona ke mona mwasi bazaka na mbali bakabwani abane mbeni mususu teza histoire lelo moi ça ke na abota bana 5 côté mususu pa ye babaliye babotie bana 5 oh amida memi nkambu na mokilo mo bali na kitoko bongo ya bien ya bogar ya propre surtout amida lingi visa tunangani mutu mutamayele talaka poste oyo Tshisekedi a Tcheye Félix directeur ani dircap ya cabinet eza poste mutu ya batamayele weli si maman baba lemba mbo depuis ka baba na ete poani baba na ete tunanga poani kasi obala mwasi ndenge nini ozama ma propagande azela ma élection mutu ezalaki nanu bano ninga zo kende na élection 2018 alinge mutu neza calme vite ka mais so ki o landeli bien siko mama ba élection sili mama museto sa makase sili yango siko komi libre ke ko bala même Cristiano Ronaldo aloba ni na ko bala mwasi tanga na 2019 na sisana no makamwa Juventus na yena no ko bitana equipe sika mutu ezano na makamu ya Juve yango na tsheli bala nangana juillet 2019 Vitor Amir azaki na makamu belé 2 ans na mutu ezako sala te to komaki élection linge banda mais qui sinjo c'est nga dépense belé ye Vitel a posé na poste ni président de la République Mike Michael Tartibo na kosi Mike na kosi ve Mike na kosi te yango ce que ko mutu ne komi calme mbala moko a komi libre ibenge coaché atiende kona ye vitala mutia malama kabiba fiwana nyo c'est pas fati ya akesala mariage na problème nini est-ce que vitala même ngambu amida même ngambu o comment biso ba sujet internet yo glo rolang yo amida muninga non on va prendre France Témaï que c'est bon on ba vie privée batu glo rolang banga makambo o eza ba mission sur internet te to finga na basi wana ba keni piana o eza wana te. Oh, so c'est l'émission. Ça fait un état de droit quand même. État de droit est bon, on t'a vu pour faire tout. Yeti yoko sala ngote. Ndebelo aruna mutamayele. Ok no bake. Amida sana mbali mwana ba braza. Amida ni. Yeti ngana ko sala ngote. Amida muninga na ete. Dire ka ba so vite kamera muninga na ete. Ha muninga na ete glo langi. Ke ba kanga munoko nok batela mbanga na yo. Oza mto samba na ete. Bo batela ba mbanga na ba bo sala be mission na internet ya sija amida. Hein? Mais côté là banco bina dans sa chana nuboy. Ah? Bina ba chana nuboy président. Amida te ba na sengo. Amida na sengo na vie c'est la première fois ata lo pété. C'est la première fois na vie Amida lo musapio yo. Na lo ngaba bagi na nga. O ko sapio na catholique. C'est la première fois musapio Amida o ko ta lo pété. Asa na sengo te. Un équipe pour tout na Lyon. Aboudou Samba garçon l'essentiel ça n'équipe pour tout merci n'équipe pour tout na Lyon yeb sanga mida za ne sengote azana mawa mi ba tu ba zaki na muta honora ke bon azate na ba o azaki na mi balano solo ba muta honora ke bon azate vite caméra tie apc valeur na mi so batu mais qui se jora toke no bwe na tant que papa chéri vient nao viens na te zanga c'est sa question na viens na to boyango viens na okaka viens na kofi viens na okaka kofi te poko fibo beba naka bobeba na pena kofi Richie pe mikolo wata viens na nga wata pe viens na nga Richie wata vie ko wata pe viens na nga fe na Richie wata yo viens Richie viens na nga viens Richie yo viens na nga wata Richie oseki viens na nga kofi viens na nga wata na moi na moi mke devant mobile Richie viens na nga Richie pena vient na nga ya deux fois te vient na nga kati to vana na salon to comme ça Juventus nga na e aki Paris non aki Paris faut to na match lelo ezala pesa na mbote na grand sœur na nga propre ma cousine propre merci ya na nga Mélanie Mayaya ilinga ndenge bozalaki na bibi secret ne bokangama na poto ne bozalaka ya na nga Mélanie Mayaya chérie ilinga merci na sepeli yaya na leli mawali
bino bozate na leli makutu bino bozaki te na pesi motema na ombote Emery Emeda Kalonji na Dortmund mobala mbinga ko wana mobalo ya ngai o abala grande sœur na Mélanie ilinga ye batele mobalo wana mbinga kitoko wana mi bala ba 2 mètres wana ba pasi quoi mi bala ba 2 mètres bala ba mbinga vraiment ya ba numéro 47 bala pasi na zaki na famille mobimba na matanga ya meni bino ka bola gite na bike bosaki matanga be pa bibi secret eleka ki bien ya Mélanie batela Emery Emeda Kalonji mais qui se dira voilà to malgré au boy na to côté na to ko s'éterniser na sujet na te papa chéri viens nous sommes to boy na boy to ko forcer papa chéri ko tanga ke na makambo yo te ya on a lobby to chika ibala na ena Amida ekufa depuis 2003 ngana BCBG papa chéri libala ekufa kala to kena ko to bala leki ya Jekoko na bosa na kate kombone na ba kile ka Jekoko pona nani pona papa chéri série libala ekufa na Amida ay no bala ka Jekoko pe ba kabwana bango pe lem sule ka Jekoko pe asa makamna ye eza bakabona kala après Amida asa mosa tula akekutana na patron boss vient na soki nwani. Mais pourquoi makambo ezo kanga maka vient na soki mais malgré vient na moni vient a commencé à peu snap na boni snap Congolais azazoba Congolais bakamika na papa chéri bata bossa na Amida kala depuis 2003 papa chéri bossa na Amida ba image mi na mona ya jiba ba ocha on dirait ya kala ba image ba ocha ya jiba na tala ngone internet ya kala déjà Amida azaki déjà moi c'est kinwani basila ba bote ba na mi balé moko mona so makufa batika na mona biso moko esimbi susuté so esimbi bakabona kaka ya bakabona kaka niki putu na nga bakabona kaka akuta sko place bolingo ezali place caresse tane vite so bien Amida ya mbolo bino pe so bisi ya ezala te ya mbolo bino pe so bisi tendresse so bifita la zalango Amida eloko lokaki tendresse Nicole Bata fait fondé 9-4 Nicole. Yebi Nicole Mayamba Lilala et puis on est là au fort. Na bien, viens où le mouché n'a bloqué biso. Numéro les cas suité. Ya Willy. Ya capé Willy. Solo là. Débloqué bana. Début à chercher numéro t'as bloqué batu. On comprend téléphone à tala on a nous. Meka. Et so ça tête ka kota ki na 9h. Nenga zalaka. A kota ki to na mwabo et ça sous vieux bloqué vieux. Nyosoka besa na amba nikalukela batu makambo vie ula sibika kana makambo yo vie ulilimbisa biso to alaka bana yo vie ulimtaka baloko yo azate vie Willy piaka voilà qu'est-ce njora to cité na nous sujet oyo mais libala to moni baembi nzembo ya Alidor nde fongola ki piste ba marié bon nzembo nini pene ko fongola piste à part ya Kofi mais c'est quoi ya on a tiaye to kokolo na wata ce que mon vieux donc ça pour no ko ya na nga ya ki na mariage wana est-ce que ça problème te asa musicien t'as un soutien pour na total ba vidéo mo ya kala total ba vidéo mo ya kala to moni oyo le roi de la forêt a boyaka ko ya na mariage o ezalaka ya didi kinwani na mama na biso parce que pourquoi profiter mo bazizani na muningane tango ko fait bani musique jibe na sa musique te tango Kofi aza master Vital Kamerhe et puis Kofi aza master jibe ya JBT masa mukule ali wera son ba uta musika babana mike babana eloko na bango eza normal abo na eko ya Kofi te yo pesa Kofi makamana ndeni ndira ya rapé makamko ya ndenge babi ya kana ndenge lisamboli fia sali nini boko misika fina nga mama lisamboli tabaleki na bana poto ba tala nga ya na rifina gwepa mama di fana Londres ba message ko sala susuna kosa suni kaza ba message kenga na so bo mabo sa suba mais yom to za ba message otindi ba bana sa ba message na yote yo ermo o chrétien Kofi o moto so chrétien Kofi tango Juliana Florinda yo azotala mama na jansi na mission nga kombo ana te aswali sanga ye wana aswali sako po ya ko fa pour Kofi te tika ye abiyo o monisko Kofi na ngali sambolite Kofi aye pena mariage aza invité Vital Kamerhe na mwaki na matanga papa na Kofi omona gete na matanga papa na Kofi Vital Kamerhe yaki Mike omona gete to zaki na ye bon na wi film le ka bazaki wana Mike o bosa na gate so Kofi mi de asani ana problème bon Kofi lo mi de na papa chéri égal ni ki camarade ya nini mais c'est moi comme qui proche conseiller dit ça la ressource te abouane camarade na Kofi ko fatika na ye bon ko fa sani nini mariage bongo yo sanga babi mariage historique Kofi yate il y a 4 jours au président de la République à Zawana atayo moko Kofi pena yate
Fatia Zawana. Aya botika media kwa pe maliba na kitoko tendresse bien. Azabia botabana na kitoko sous na vital. Botika media aza ne bien ko papa ozui quoi. Olala ki te jourango. Azana na Paris. Y a rien en face c'est Masangu. Na bi na yete. Ngapela lobi na pe mutu mususu. Ngapela lobi na pe yete. Voilà njora. Voilà njora. Ngapela lobi na yete yala nga Mélanie hein. Ilinga mote memerie ya Mélanie hein. Alala ki te jourwana ozui. Encore mida kanga papa kavere. Kitoko. Moi c'est ma photo attention commentaire à ma belle. Aruna, je suis Vital Kamere Veka, $2500 et Kunda Mama Nangai. Ok, voilà. Je suis exaté, Azamuto et Dakina Era Matanga parce que maman, Taraba, maman va être chère. Mutakundelio, maman, Ana Chouate, il faut qu'à honorer Libala, ne peut Libala les Akeloko, il y a Essengo. Mais tout le monde a un sujet à mariage, c'est l'équipe, nous souhaitons le meilleur au couple Kamere bokene liboso bobota botondisa mokili me bobo santé ke biso no to balete bo sisa kotondisa te botike biso pe espace po biso pe to bote te na robala na engelo bateke na fiancé te na zana mobali quand même na lobby batondisa mokili te parce que biso pe tozoya to banda robota bota batike biso pe espace voilà au tel que j'espère makambo o to longona na makambo mariage oya bandeko na biso ya diasporal nazotala ba vidéo nazomona bandeko o bazo fingaka président na biso par rapport à makambo alobaki ke ba congolais oya ba exilé politique on so ba kima ke na gouvernement zo lokisa bazo ngamboka mais tomoni bandeko na ba komosa ba vidéo ba komi ko finga président de la république na habité yo hôtel ki ba image a bongo zo mona mutu azo lia hamburger lipa ba cha musunya ngombe abandi ko finga zo finga président juste parce qu'il a comprendre makambo président lo baki bien comprenez bien en tout cas merci na pesina na Canada wana nana omeyaka motema ngoto kwa Claude Vrejo mobali a bien mwana mère nanga Betty quoi famille Transba Claude Ngoto batela nana omeyaka vrai chéri malamu nalingake mingi ma copine à moi Mireille Luzolo Kawalubo na peso bambote Kawakubo pardon na peso bambote place ozali Civika Beya SK nalingako mingi mai kimkret tartibu ya nanga Luze Lubela nalingako mingi moi Sanzambe kwa Rita Kimanga One Love ka moi Sanzambe Aisha fille de chance na demande ka to soleil kaka na zelo kaka kwa Mimika Ninda Orange secret na rolo baboye Mike zilanga non pardon pram to zala ngozali garçon na zola lipa aola lipa bati ngombe na kati ola ksa biso après tant ba Brazzaville ba finga biso na bangolais bolo ba finga biso un angolais to un brazzavillois ako craquer hamburger te ma papa ozo craquer lipa bati maki lipa bati ngombe banika na fromage on est belé na Kivu fromage belé na Kivu on mboka biso fromage eloko pamba fromage ngombe banika belé na Kivu chou na Kivu eloko pamba na kichasa chou eloko pamba e koma kuta ebele ngombe ana kichasa papa eloko pamba tutali ka ngombe ngaki sinjora na kena na masina na batwar ko soma ngombe na soma ngombe na wonja masina bana changwa omoni chango mobimba kimbache kenzili ba masina bakingasani balia su ngombe te babaya po niveau ba bomela ngombe ba 100 ngombe par jour e bo mama na batwar na biso na kosi na masina moins cher pe ozo finga mboka no complexe mo be pona lipa lipa no lipa et puis esa ba guna bisote ya lipa no ozolia ko so to ipena ponda limbondo pena to tsaka madeso mystique to mosaka pana mboto na lituma yo yebite wana biloko ba mindele kwa sherma biloko ba libane biloko zanga gu wana poto bana poto kongola bien abenga ngo malewa eza kwa zo kene musala vite fait ale kaka mena ndaku kongola kolia hamburger te balamba pa biloko pena solo pena po congolais ali ra biloko na pena te ngale nga bibi secret na tiso Richard Mukena balamba ke pena ba plat vraiment et lubu pena alia isa ozano complexé ya liba ba tiango mbela kati papa fatia muninga na hote fati so bulanda ke bien alobi ba réfugié politique pardon neti mo merci cameraman oyo bakimaka gouvernement ya Kabila oyo bazala ko lukisa bango leso ko boma bango na ba oyo bazana bezo ko investir na mboka
ezala ke fatia bengi bato nyonso mokili baya ezala répété nzela ekomi polele gouvernement Kabila elongwe ata bosolo belongwe te Kabila longwe Kabila asute asu président te Kabila tikine pouvoir na bopete mona malamu il a dit il a fait ya nakase masase robeta na bomba ki ba loso na bomba ki ba mwamba na ba mapa tebeka masase robeta Kabila roboma biso njoka il a dit il a fait alobaki na kotika na ko respecter Mike a respecter Fatia gagner pouvoir na élection. Est-ce que l'amour peut gagner sur IDPS? Il y a moins IDPS. Il y a moins IDPS. Il y a tout le monde qui a été reçu. Il y a possible na députation. Na lukunga. 288. Fayoul a posé sur na possible qui défend bana basai badi banga. Amen deuxième na lukunga. Bah chaque présidentiel a chepé sur na députation. Eliezer a mis premier et deuxième. Oh là là. Yebeke azane député bemba kaka na ba papa Moïse ne pas pousser ya ko gagner Fatite pour Fatia a postulé car na président de la République Sidi numéro 20 ah si avant na ye mais ya postulé qui na députation 288 numéro na bossa na ngote 288 tu sais que des hommes continuent biso respect ezala maman na posta vidéo zo finga pena papa chicha kufa na ye mama IDPS pesi batu ba vie pesi batu ngunda na poto IDPS oka pesi batu ba vie e bundi traceta papa na tseke da bundi papa tseke di vraiment a bundi maman tseke dia az esprit yaza Kabila te bo finga ko lo baganeta tiki bino boko kanga na internet na bino wana je vous dis la vérité. Et en est Moussana, pour président Kabila Zaki n'est bien. Président Kabila Fingama, you can get Fatiliwa, Kabila Bolaka Liwa Mokima Kufa. Bissou tout au Kufa, mais Fatil est l'hôtel. Ok, tu sais que tu Kufa yo, you peux Kufa. You Kufa Fantiti, Kabila Bolaka Liwa, tu vas Kufa Liboson à Yazali. Hein? Fati, tu sais que nous avons vendu wana, Abayno Moussalati. Après le serment le 24 janvier, on a raté même pas un mois. Il faut 100 jours pour que le gouvernement soit dans sala. Et ça dit que comme nous avons raté. Banque est tondi, banque est le banque est tondi. Tu sais que dit Papa Félix, président de Bisso, Azobenga, Congolais, tout le poto. Oyo aliko investir na mboka na edwa nezo kita bola ki madwa niti babenge bilobo ya makame so bongati bosi esko 100 jours kaka abisa gouvernement butene badwa do neke kita makame kita ba ko sala mboka na bino mabeni na lobby ya ko mboka ngo surtout garçon ma fingi mboka absolu felo Congo li felo papa obotami okolia wa Congo ezali felo te facha sa musana ya malamu to peut sa présence na biso sika chance mais on comprend que ba Congo li bo changer ka Batu tout ke besoin surtout elle qui est Mike et c'est là que elle est merci beaucoup Kabila le commissaire rwandais Kabila rwandais te Kabila rwandais ta moi pas musée à la congolais ndo na biso OK peut pas itaza awa to fa na ye to luki ko nisika ko na lukai luka commune libre président to zarazara maman li to zarazara na mona ngate mona nga président aza beaucoup ça Kabila so rwandais mona pas musée mtaya na ye aloba mwana ngai mwana ye moi pas musée tel luki ba kokana mutu bo sirigani ezale kaka ke batutu bazaki 3 personnes ezale ne kaka shadari ne azwate supeka fola swaki betanga ba sepela so chicha swaki c'est bon en tout cas merci na fela Rico Jenny Chamuna yo ebi na selo nzemba motema merci na Claude Zola ya Clarisse Makuntima na kata ville Anvex ya na Claude Zola moninga ya Vital Kamere dire cap que Kamere balito sepela esengo quoi hein. Merci Soaz Kabata tata moi sabana na ngai Mikaedi Tartibou merci na Gisèle Tati mère double to kende kuna bazonje monoga moi muke hein oyo kango Gisèle Tati motema winner merci na Anna Stella Fraser maman na Marcelo Jomas Masamba ya Mireille Chubaske Makengo peinture maître Korema Samba patron
patron makengo peinture voilà toi qui est dans la biso déjà tano bano makengo peinture te kokatanga to wana na kati yote da simba ka micro simba ka micro wana leki ya nzambe papa leki ya Jésus quoi maître Corée Masamba merci na Pasco Tabalo na lela fort yo yebi na tilata wana prince ya weli papa social Mike Miguel Tartibou Rachel Fouta merci na mona di immeuble autonga pardon tete ndaza patron patron merci na des affaires vient na motema Françoise Itoa Mokango na 13e wana masala nga mokonza Melin de Brino na bien fait voulu mouchene pa a ko débloquer batute vie voulu changer numéro vie voulu na fukami pardon vie voulu na fukami pardon vie voulu débloquer biso pardon mutaka ba lokwa yo zatena biko zaki na kando ina kibiso nyoso wana onzambe to ya na ngame ezaka kana sengi limbisa biso ba petu na internet to kufa vie to kufa Willy pardon to kufa Willy pardon Mike Mkedi ya Willy pardon na fukami ali bola mokonza Dijon ya ozana na Dijon na vena Jérôme Kitenge ba na Dijon bébé ça veut a débloquer biso merci na Noël Ndombasi motema diko na ela fort Geneviève Malonga ya Toto FL Binjuta mayindu le maneke de Parigo ya Paki qui est dit le boucher de Conventry, il y a l'homme en cravate, il y a Robert Lokonda, na zone la kaka, Rita Zang ou la japonaise bébé. Bon, pour nous qui ça qui se joue à comment il y a Suka. Et ça là qui on dit na Nathalie documentaire en tout cas félicitations. Ah merci. Nathalie vraiment documentaire nos félicitations. Ba to ba sepeli ngamo na bande na ngata 4 fois jazz na côté le mbongo po na zaka na otala ngo tisuka. Donc tellement to ba vie ngabe no po na ka dali so en Afrique d'ici na Johannesburg et pas ya na Niklette Nzazi abetela nga déjà tant to benga ki on na Afrique du Sud. To soli na beteli nga lisolo na bina yo kana histoire documentaire na ta stoki ni tekene mupanzi te maintenant tela bana no kaka nengo lobi na documentaire donc c'est marambano lobi nyonso eza ya solo et ça que ndeni ko ça non documentaire ba ba zwayo expliquer nengo bota c'est vrai que c'est pas facile ba ko zo l'accès pena exclusivité oza pena mwana ya barumbu. Oui en tout cas merci beaucoup ba tutu ba sepe na documentaire wana eza histoire vraie nga na beta sous lelo nga vraiment na zo zemi na yebate ndeza la rapeno zemi boye okenda ba kilo ba nini na kenda nga kilo te na yeba na ngai te na comprendre na mokili ke nzambe mutapesa ba tubana nzamba salanga surprise mona mokili zeme bimate elo côté tant on a bandi ko régler sika na yeko mona règle katani lokwa kutuna linga nga ba règle te obi règle pesa akande ngaso règle sana bimate na règle ko tika nga kisinjo ko tena ki viebo na ki vie penza na ki vie na miche bimaka ko bekata es dans sali bima le 18 aimer le 18 aimer le 10 aimer le 10 ya hein vous beta kaki wala cycle vous te ba cycle ba beta kaki ka beta kaki pour ba fodat nga kuneba na ba fodat te zakande ba sakande nga na sala kana nga kaka nga na yeba kana nga mwana te ou après règle boye erandeni après 6 jours soit après 4 jours bosso papa qui posa au calculera bola ta rapporti erandeni José Tumba já se assir c'est qui là yo calculera ya on so azemite ba calculandeni so régler 10 non expliquez so régler 10 là 10 11 il faut que le cycle non d'abord et ça il y a combien de jours parce que le cycle à 30 32 28 24 27 na yebata so ça le cycle à 28 jours voilà tu régler les comptes les 10 les régler les 10 ça on combien 3 jours règle non 3 jours 4 jours 6 4 6 pena en tout cas ça sauté 3 jours 5e jour comme libre donc déjà si bah le 9 na 9e jour c'est pas de soupe pas règle mais après règle aux 5 jours ça là parce que 10e jour déjà pour on a règle ça ndeni après règle on va compter sur quoi so ka règle no sili on va compter 1 2 3 4 5 parce que tu as 4 jours non on a règle na 5 jours c'est 9 jours 10e jour déjà isa ba date mabe okoki déjà pas on a contact na mobile bon nga ko dina za ba pe na botana na zo na pe sous-émité nga zeme ki manga yango moko Kimanga en tout cas nzambe kam tapesa nka mwana moko wana eza vraiment miracle nzambe eza la série wana mais eza scandale barumbu ninga na zandu kanga maka mwana mobali ya boti vraiment eza scandale nazo sentir ju mona vandi et le réseau bouger na libumu
buluke banyama maki yo toloza nae yako zo selanga baba ai de ba pesa ba kisa baba nyama njoka zemi donc et puis lokona sala mabe juka na boti mwana si docteur Bomai wandaki yango ezaki bo mwana na si docteur ba to yebi na bango tenga na mama bota ngani bon passe docteur mo akanyi mwana tonto Blaise abino Christine mwana kitoko boye na remesake makasi 3 kg 400 papa bomwana yeba to bayibi na bango tenga na ngali bon passe papa bato baza kuna bite no ko boma mutu te aza mutu mwana lela mama ko akefuna ngepa mama abiso aye abotoringa mwana mama abi na yebi kezalaki soni mais oboti mwana mo sosali malamu a camarade nao moi moi sineza moninga wana bébé na olinga e wana besa mwana mabele ina nesoki combien de mois na melisa pa libele zo vimba ya lob na loba kitenga libele na misuni limusuni tu peux soutien rose oh là là nata soutien na mwasi nati ebisa pa mai to na boyo mona mo libele na ngezaki na normal ekomo vimba ekomo bisa mai mama bisa bi mai wana ndo pesa mwana za na santé maman pe na mo c'est pas ekomo lenga bébé na mo ma bébé vraiment ça qui vraiment bien en tout cas merci na Doma Kika no kwa bana bibi secret Mike Mketa Tibu merci na mutu alingaso mingi Valérie Nzibi ma copine à moi ya na Jackie qui jabron ba solution na kata miniki wana Kaki la merveille merci beaucoup ya Kati Sayala Maya chérie moi si pète Kati maman na Nati merci na Dick Dikando ngoma ba voiture belé nzambe reine azobetisa nani photo de artiste na biso wana soto bete mtolobela te chéri finiti obeta le 8 max concert ya ba mama des fois pas sala en tout cas bana red Mike Mkedi biso tout sala on a vraiment éco sala bien merci na grand frère na maître Blaise B quoi ya zaram kona bota kana Kinshasa abudu samba zalaka Guy basket poto simanda quoi soka sika elelo batu musu basaba 25 ans ba kwa ta Kinshasa te merci na Selar Manjolo merci na Gaëtan Maswa merci na Mathieu Yolo Choco viens na Teolongi soda français Gwani Matota top modèle Yannick Bati jeune pato JP Makengo yaya Mike Mketa Tibu yo yebi Chantal Aboire mamana Katia na Bruxelles wana Elvis Alomba mokonja wartelo Béatrice Njaba de Panama ya putu de yalo Bibi Shidumbi boka nzema nosala ya libala ya Jisi Bibi Shidumbi yebisa copine nga Clarisse Muyembi ya Gilenga Sebe boka nzema libala na yalo babo kolongelo kote mutu nyonso tu ozana besoin osala mariage na yo ozobala na mobali na yo nena sa système na loba ko na émission na yo oyepa kisinjo to sel bino nzembo na kombo na bino bobimi nango na libala yateke bobi na nzemba ya kala to nzemba musicien boye bobimi un exemple opesa bato pona libala te o comment est-ce que bato ba rolinga yo bando yembela bato nzemba mabala ya Mourinho abeta ba était mas entraîneur Mourinho abeta ba était mas entraîneur naza mwasi nazomona makamle zoleka ya mabala ya batu surtout bato ba sana bango mariage bobi pa na nzembo na bino moko jour à mariage na bino muta sa pa anniversaire ko 25 30 45 50 ans to yembelo nzembo 50 ans na yo nzembo 45 ans na yo neti le reste congolais ka mingi 50 ans le reste congolais ka mingi 50 ans bibi Shidumbi ya Durumbi I love you bibi Shilofombo ya Maurice Yawe I love you Jean-Jacques Panyande ya Pembe ya ko ba yana Jean-Jacques Panya tale na Facebook vie bogar on a vient nga OK voilà que ce genre à to kota na kati poto zwa nini déjà ngai na oti kabino déjà bana monde entier tozo ti kabino merci déjà na abonné na biso nyonso ya Cleboa Marcus Ngangeli de la nation tonton Banda en tout cas na oti kabino tozwa kaka élément oyo voilà auto tikeli musala Marcus continuer ma solo boucle c'est pour la